Lolenge nini fonctionnaire à l'état abika ka papa Julien yo moko lokola fonctionnaire liboso kasavubu ezalaki na ba colonisateur un Zaïre tant ba bongoli yango ezalaki na valeur à $2 agent des carrières des services publics de l'état pose à l'agent de l'état tozana mikanda misa tutumini oyo na simbiawa code de bonne conduite des agents de l'état na président de la république azana katiawa Musée Akamati, Joseph Kabila Kamati, bakuti ba travailler na ba oyo ba travailler ki na Mobutu. Lolenge moko ba changer administration te. Ko la chemise se yinda etoboka, o mona sapato se komi kuna ya kotengama. Affectif ezali bato ba exista kate. Ba komboka kande tondi, bato msusu bazali kotia na bébé oya botin lelo ozokuta kombone na kate. Fonctionnaire de l'état ko bonga ka un jour penza na Congo. Na sozo na kama papa moleo na pesi mbote. Abi kuna za kaka qui sont pour, qui sont contre, kolia ba shawarma et puis bozonga bi. Mbongo nyoso na banki. Banki abana kufuta biso na bino. Mingi ba kondi mingi ba se ba AVC. Kinshasa soko yebo Boston. Ba immeuble zo bota malokola mayebo na ba kwenyo sonzo kande. Opération retour. Mwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masopi mafuta toko kesika na longo na nzambe oyo mabenga na makomi Jésus. Toujours fidèle à mon poste, comme avait dit Yabakouk, c'est-à-dire Bamaka Moupiame, toujours fidèle à poste nae. Na kati ya Nazaréen, si tu ba na nzambe, si tu bolinga kamingi, si tu le baka ka vérité, si tu le baka pas mal côté musupe de l'amour du Christ, mais l'autre wana masolo ya mboka. Masolo ya mboka esali mikolo ebele bo landa ngo temelelo pa tozuli baku ya koyambela bino moko ya baike kati na fonction publique, c'est-à-dire la fonctionnaire de l'État. Oh boko yo kamone kala mingi te de bosi bomona kie na miko offert na yamba kie ala personne papa Julien Bayonne oyo boko landeli susu na masolo ya mboka lelo ana makambo oyo na libumu na ye ako bimisela biso lelo ya tant que fonctionnaire mais yamba no stokena kokumisa nza komba wa sali susu yo na ngangolu to côte na 2020 il y a de quoi kozongusele matondi au travers extrait ya loyembo ya Mama Tiffany Mokwa, la présidente du Parlement céleste. Député quoi. C'est parti avec la régie qui est tenue des mains dans les Kiakala, triple brassard. On y va. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Afandi, 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 Afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, Fandi saye, Fandi saye. Nazo mono tetika Yesu afandi.
Afandi, 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 Afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, Afandi. Salaboye. 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 Gardez-la hier sur le saco. On y va. Gardez-la. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose. Tolobi a tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ataba ministre bakokata. Ataba généraux bakosala nini? Ataba ministre bakosala nini? Ataba président. On y va. Oui, merci na kolike telembo yo sepelisi bino penza mingi na sima kamera kuna moni Yves Bolofa tubeka ke monsieur Fayulo numéro 4 alinga benge penza bongo numéro 4 monsieur Fayulo mobali ya mwindo mobali molai sans plus monopoliser la parole na ke tourner vers invité nanga mokola lelo na kacha masolo ya mboka à la personne à papa Julien Bayona qui je dis shalom papa Julien. Shalom maman. Na shalom parce que depuis que vous appelez mosali na nzambe no lobaki la fois passée Nde bongo lobi. Voilà, un mot pour nos téléspectateurs. Pour la deuxième fois, na tranche, na émission à Nazaréen. Na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu. Ezala bo bazana États-Unis. Na bosa na kikotanga kombo ya mama Betty Kokelea. Voilà. Oh, okanga kombo ngo na komela ka eto komela na ka. Wow. Sa konte ba msusu wana. Bo bazana Europe, bo bazana Afrique, na Asie, bisika nyonso. Na bo bazana Afrique du Sud kuna. Na tile bino mama Tiffany azakuna mikolo. Mikolo yo na boy songi. Ye bambote ebele na tindele bitunga ngo penza. Voilà, ngala tindele bambadi. Papa Julien bitunga nga pe bambadi na ba conteneur. Papa Gila bala Marlène Mbuyi wono na pesi mbote. Tozolo balo na thème oyo. Lo lenge ni ba fonctionnaire à Congo ba vivaka. Depuis époque ya Zaïre kino na l'an 2020 oyo. Depuis Mobutu azaka bokonzi en 1965 kino na 2020 lo lenge nindi fonctionnaire à l'état abikaka papa Julien yo moko lokola fonctionnaire mekana ko betela biso masolongo na mozindo pe na molai parce que oza témoin oculaire depuis époque Mobutu na lingo sala mo parallélisme wana depuis Mobutu kino toza lelo ebisanga nano bo vivaka ndenge nini ba fayeza bongisa malamu za pona bino bo vivaka ndenge nini kino na moyo ya lelo kuno. Merci mingi mama Mariam pona mutuna wana nebete nyonso na kokoka te parce que eza mikanda tokoki kokoma boye baleka liboso avant biso tokoma ba fonctionnaire na ba oyo biso toye kokota na katikati toke kaka na boîte yango tolobi ete ndenge touta ikoloba po awa makambo ete makambo ya bana, c'est-à-dire que avant avènement ya 1965 pour Mobutu akanta bokonzi akutaki ke Kasavubu azalaki liboso ya Kasavubu ezalaki na ba colonisateur tang basali bapesi biso indépendance baki na bango c'est-à-dire batikaki misala nyonso batikaki makambo nyonso kitoko ye tango ayi kozwa bokonzi wana na lolenge na ye esali peke akutaki bazofuta ba fonctionnaire lolenge sengeli c'est-à-dire toyezoye batango bato azoloba ke un Zaïre tango babongoli yango ezalaki na valeur à $2. OK. C'est pour dire que agent de l'État, yoka fonctionnaire, normalement au bengue un agent de l'État. Un agent lelo combo peut échanger. Tozo bengango lelo agent de carrière des services publics de l'État. Ndé komi lelo bongo. Agent de carrière des services publics de l'État. OK. Alors, ndongo koyoka kombo wana avant to ke na mozindo wana nangina oyeba agent wana za nani.
agent wana wana nde fonctionnaire mpona kofacilite papa Gilet to eza molai mingi nde fonctionnaire mais fonctionnaire soki tobengi fonctionnaire yebisanga nano selon yo fonctionnaire eza nani moto asala mosala à la fonction moko songolo te na kati ya l'État pesanga exemple motu moko soki tolobi agent parce que wana po bato mosusu biso toza ba fonctionnaire toyoki engi koloba nini pesanga exemple motu ni akoki oza fonctionnaire bon nakopesa kaka mpona fair play parce que mituna eza yanga miyane pa na yo lokola bagreffier aza fonctionnaire n'est-ce pas bon numéro 1 ya bafonctionnaire koki ozala nani selon yo ministre ya fonction publique président ya république aza fonctionnaire ya solo azwaka salaire bafutaka ye comme agent nde omoni comme fonctionnaire ebandi na ye ngai te mokanda oyo mpo ozala agent de l'état toza na mikanda misato to mini oyo nasimbi awa oyo tobengi ezali statut agent nyonso ya l'état ifo azala na yango eza lokola toza na bible toza na catéchisme neti tozaki epai ya basango toza na makambo nyonso mosusu elandi yango oyo awa ezali loi nyonso eza na kati soki bakomelaki yo mabe soki bazofuta yo te soki olingi oseplaine elo yango oyo oyoki statut oyo elobi ezorejobi statut oyo eza ya sika depuis le 15 juillet 2016 ya likolo nango eza lisusu te oyo nyonso échange yo ndenge tozobenga agent de l'état nde lelo tokomobenga agent de carrière des services publics de l'état après wana toza na oyo tobengi constitution ekoki kozanga te parce que na kati bakomi mpo na kati bakomi mpe président ya république ndenge nini nakoki kokamba biso mpe soki tozali tose sentir lese tokoki koleka mpe kaka na mikanda oyo eza constitution ya mboka te ya mboka te kaka oyo ya mboka soki tofungwe na kati ya sikasika okomona esika tokotanga emoko kokamwa wana tosala yango mise mobimba mpenza po explique biso constitution wana oyo code de bonne conduite des agents de l'état na président ya république aza na kati awa tokokende kaka na article premier mpo ondima ngoma moke définition nango agent ya l'état aza na ntango natunaki wana tokolia miniti mingi te bien ke nalati lunette te obi agent public de l'état toute personne qui exerce une activité publique de l'état ozoyoka et ou rémunéré par ces derniers bazofuta yo na mosala président ya république yango tozokoma wana te ya solo te omoni baagent nyonso baza na bavoiture so voiture te moto wana kitoko te alors na ngai nalakisa yo ke kobanda président ya république soki nafongoli mpe awa limbisa moke okoloba ndenge tozokende parce que mikanda wana esengi na biso olobi ndenge natangi kombwa mokonzi pamba boye balobi na biso sont agents publics de l'état notamment le président de la république chef de l'état ngai te ya mibale okiti les membres du parlement yokanisi bango bazalaka banani te baadministratif nyonso bazosala kuna eza na sénat eza na assemblée nationale baagent ya l'état ti na bato nyonso oti kotanga bagreffier baprocureur bango baza baagent ya service de carrière publique de l'état. Oui papa Julien wana mukolo nzamba akopesa biso tango tokokotela pende na mozindo mituna ezebele pona bitene ya mikanda otangeli biso mais boni tozomona tokena na côté rémunération mais boni indifférence ezali par rapport ba baza na bureau par rapport à ba député pour obi baza ba agent à l'état mais boni neti bango tozwa ndakisa ba député ba uzambongo bele ko le cabinet ba boza na ba bureau na ba ministère mosusu pourquoi cette différence pourquoi ok nalingi naloba boye moto aprodisaka mbongo eza ba administratif wana qui sont pour qui sont contre kotombola misapi bango musana bango ko voter mibeko ya koloba ete mwana soki akokisi mbula boye akoki ko voter mwana soki akokisi mbula boye akoki ko bala lokola lelo bazoloba bana basi soki bakokisi na 18 ans te azana mineur ozoyoka c'est-à-dire batu ba voter mibeko wana ezali bango eloko biso pe tozokamwa
kalezalaki ete soki otangi osilisi classe bakosalela yo fete po osilisi classe kasi soki ozwi mosala bakosalela yo feti te parce que ezalaki ke soki osilisi bayebi ke okosalaka okosala et puis na mboka oyo nayebi so ke so bobi misala ezangi eza kaka bakonzi balingi te ke misala ezala balingi koélargir chanter c'est vrai balingi koélargir chanter parce que na bamboka mosusu possibilité ya kopesa motu asala bilanga na ye ezali babanke ya crédit agricole bayebi so balingi kende osala mpona nini basali ba INPP mpona nini basali parce que oza na ndenge ya kokende kosala formation moko osilisi boye nayebi kosala banzungu oyo ya boye na boye na boye aluminium banini to nayebi kosala électricité ngai na ye nakomi mokanda na nga moke banke epesa nga crédit nakoki kosala mwa kekayeri oyo nazoteka baprise basoke babiloko nini naza kose retrouver nakoki kosenga crédit nasali bilanga moko oyo concerne eloko boye eza kolesa mboka et puis naza kofutela ngo pako parce qu'il faut l'état se retrouver na eloko azopesa yo ozomona alors biso nde toza koproduire ezokamwisa biso tozoproduire toza kose retrouver te soki tozongi ndenge olobaki wana depuis ntango ya mobutu topusanaki boye kasavubu atiki mobutu ake nango ti kokoma bane 74 1974 abi te zwa biloko nyonso bopesa bana mboka tomoni ke bakobongisa nde wana tobandaki kokita shite bandiwa za réalisation nde shite penza tokei parce que bato bafuta pako eza banani eza bacommerçant nde oyo tobengaka bango baopérateur économique na niveau oyo eke bazokotisa biloko na douane bazofuta DGA bazofuta DGI bazofuta bataxe mike ya l'état mbongo na l'état zo se retrouver te komona ke misalo ekangami oyo ekangami et créer pe ke sécheresse moko ekoti même na trésorerie et bakomi siko komi mona bango moko comité central boye bebe bandaki kuna bonyoso ba bakitania ba gouvernement nyonso eko bato ba premier ministre et ba président nyonso ba ekolanda balandika kaba pesoko tena bato wana ya comité central tina moya lelo na zoloba batondi kuna. Mais quand même papa Julien à l'époque il va fonctionner babale ko vivre malamu na kopesa ndakisa papa na ngazi qui fonctionnaire de l'état ndako sana na cabinet ya madame Liaou madame Sophie Kanza papa na ngazi soma lupango na lingwa na isangi na mbongo ya salaire na en tant que fonctionnaire boni na moi lobino boko kasusu ko sala makambo oyebi ke olobi makambo solo oyebi ke biloko na bazako pesa crédit un agent de l'état droit qu'on soit crédit bakopesa crédit pe d'abord baza batongo mbongo na bango bakoki kosimba te aza besoin frigo akoki kosenga kaka na nini na société moko oui Sedek bata babiloko wana frigo ezala congélateur ezala ni télévision munene ezala eloko nini eza biloko toki ozwa crédit kende na ngambo awa biloko wana ezali machine à laver eza eloko nini et puis baby ke mutoyo aza na 35 ans de carrière yebaki avant pour kende retraite il faut en 35 ans de carrière ou il faut en 65 ans dès lelo ekomi et komi parce que totiaki bango mbamba balingaki te tokoma wana il y a pas longtemps depuis tobundi bitumba wana nous syndicalistes vous appelez syndicaliste maman mais beaucoup kata ba député ba olekela bino syndicaliste bino ya bino ngo ezo produit bambu matin toza na dossier moto si sango poso to kanti mibale na mikolo koyoka eloko moko mais le pesi na yano na ngate papa ki na ozela ngo kaka oza na deux questions na répondre te oui ndene biso tokei na biso ke toza kokende na bango malembe omoni ke musée akamati Joseph Kabila akamati bakuti ba travailler na ba oyo ba travailler ki na Mobutu lolenge moko ba changer administration te ba changer yango te tokei na +4 toketi lelo na nde tozokota lisusu na rythme oyo omoni que agent de l'état yenda a produisa soki tozwi bato ya DGDA nde toloba ex ofida bazokotisa recette bazose retrouver mais
wana eza entreprise publique tozongi na fonction publique ndenge nayebisaki yo bato natangelaki wana baza ya fonction publique administration publique ndenge nazoloba bango nyonso tokotala prime nini bapesaka baagent de l'état toza salaire nini bapesaka comment moto akoki kosala baengage ye na grade ya recrutement ake retraite na grade ya recrutement ça veut dire que considération moko kote wana ezali te toza na batato tosali na bango mpe bake na alobi yango bakombo ezali nakoki kopesa oyo otia te mlobi ke kingandi na ministère tel tobenga lelo aza retraité nayebi ndako ne na lemba kingandi wana botuna ye engagé na grade wana recrutement parce que azali na bato betele match te ndenge wana po mata grade okomona bo bandile o musala muninga na yo lobi a commis chef de bureau musu a commis chef de division mais opombwa kinenge no komi kuna do ezaka ba match ba ko ezala kibongo lelo soki oki na fonction publique Congo komona avec l'arrivée ya ministre Bongongo les choses ont changé. Pourquoi? Parce que okomona eza no bazobenga prap eza PR mibale de obakisi app. C'est-à-dire que eza siko na programme so baza ko étudier pona ko bongo la makambo. Okuta eza na cellule bazobenga semrap. Bango nde baza ko travailler. Bongo la makambo ni papa Gilles. Conditions sociales na bino ukoma. Non, pour que d'abord babaki faut réformer kota. Réforme akoloba ete kota la makambo ebele oyo ebebaki bazongisa ngo nanu malembe omoni ba eko créer école bazoma école d'administration. Pourquoi? Parce que bamoni ena omoni que vraiment fonctionnaire na niveau à likolo ba cadre ba perdaki makambo ebele il faut ko zongisa biloko na malembe pour que bo bazana se ba pe ko jouir nango. Nous avons fonctionnaire de l'État au Bonga quand un jour au Congo. Oui. Pourquoi? Parce que Nebisio Lelo, fonctionnaire de l'État, Azalaki Naotozo Benga Caisse nationale d'administration, au locola ex-INSS, Ezalaki te, Lelo Ezali, au Bazo Benga Sensap, Caisse nationale de sécurité sociale de l'administration publique. Non, INSS alngai kutu biso toki nokota kuna biso bi bango baza SNSS bango ba changer combo SNSS depuis ba monique biso to changer to komisi combo wana parce que avec l'arrivée ya naipsu ya ministre Bongongo atindaka batoko kendeko na Cameroun na Maroc na Sénégal otra ndenge baninga kuna bato mwindu na ba africain musu bazolonga na administration et pourquoi pas biso de tinango moni atindaka bato bakende koyekola botala ba yelibiso oh ezalande boy oui na ipsio lelo tozana eloko wana kala mutazo kene retraite soki sanze si ba ko pese 5000 francs ozaki directeur 7000 12000 pas bisa bandoza 3000 francs lelo masolo aneza isusute bamsu ba uteko kende awa ba pese bango ba $7000 eloko bazo ozwate eza olembi na yo oke ko vanda na ndako pe babosani yo domoni tina ngo ba école d'administration makamingi ezongi pona koluka kobongola parce que moni ki na niveau likolo nous sommes na tango mobutu bato azo mi mona kaka bango les cadres suffisent comme souswana besoin de ba marche pied vous omona alors lelo nebisho ke musale salemi nazo yebisa yo toko koma olobi na répondre na question noté ngana persona no vision moko ya niveau ya panoramique ya administration publique. Okay. So nobi fonction publique eza ministère. Vous omona. Orbi sonyo tozo dépend nango ezali lokola nini ministère du personnel. Kuna nde ba saka mutu grade. Kuna nde ba recruter kabat. Kuna nde ba tinda kabatu na retraite. So bobi ke batindi yo na garage. C'est yo directeur balongoli kuna batindi yo na fonction publique oke ovanda kuna. Na banolo ba o etali on te comprendre vie panoramique to que na likambo tali rémunération pour fonctionnaire à Congo le si la valeur rémunération na to comme on a fonction zo kende musala ko la chemise ese yinda etoboka au mona ça peut se comme kuna ya kotengama kutu kolobate eza isusu bongo te pona tunanga pona nini po ba chinois ba yela biso to kombola ta ceinture wana ya carton
makambo échanger tokomo zwa biloko ya ndenge na ndenge bato bakomi kolata sapato yango kiosa ata nango 6 mois makambo échanger eza su ndenge ezalaki te oyo ozoloba wana bato bazokende na la gomme ntango ya mobutu bakei nango milelo na yebi soki makambo moke ezochange e nde tokomi na place tozali wana rémunération nayebisi yo nazoloba yango tozalaki na premier ministre Matata délégation syndicale eke komona ye na budget ya 4 milliards toyebisi ye toza na possibilité mokonzi d'abord ebandaki na ye ministre Bongongo tala ke noyebisa mokonzi toza na possibilité bakoka kofuta huissier 400 à 500 dollars comment ça oui ba démontrer ye alobi ngai te tokende na bino kuna devant Matata ba démontrer Matata que mbongo eza ko échapper mingi parce que ba fictif baza ebele voilà ba fictif ebele bana batia ba fictif wana ba fictif kolingolango ba fictif ezali bato ba existaka te ba kombo kaka nde tondi bato msusu bazali kotia na bébé oya boteng lelo ozokuta kombo na kati kala mbongo wana ba directeur banani ba konzo bazoli ya mbongo wana je tokena malembi na ngande penda toko makoto wana ba fictif wana mbongo peso bima na kombo na bango na bao bakufa nyos na boyo bakufa wana na kati ba fictif tadi mutu ya sala kate mutu wana aza na ministère moko te kasi suka sanza lokola baza bana ya suka sanza papa bengi comptable bi bimisa mbongo na ngai ya ba oyo baza na mboka kuna so ata bazala te bi landela ngai mbongo wana so opération retour ezongi do ebimina ebimi soki eke peut-être tamsu na kindu ekozongela ye ezongeli bato ya kotoyo d'abord oyo aza kuna chef de division ayebiki azo dépend na directeur azawa ebisoki na teki bana kuna zongisa mbongo okozongisa ngo te sino yo moko luki problème aza na possibilité ya kosuspendre yo soki ekoma basali na mbongo ngoni musane yo sambongo eza mbongo ne ya libenga ya ndako na ye bino bamsusu boki ozala awa ba nouvelle unité bozwaka eloko te boki osala autant d'années boza wana bozozela bato bazofaire traîner bato mpo makambo mosusu eza kaka bakonzi eza na bato basali autant j'ai des amis oyo baza wana basi baseye 15 ans kombo mpe nano ebimi te bazali wana bamosusu tosololi lelo ozomeme président ndenge nini biso kuna obi tozela nanu parce qu'il faut baretraité bakende e totala lolenge nini bakonzi ya lelo bazoya tokotravaille ndenge nini ozomona alors nazongi mpo na koyebiso lisusu ke nalobaki bafictif bazali ya fantôme ezali naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo natia yo na mwamba na minito na kata mpe na katikati asaki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour boni eloko te ebike ya modero aotravaille te mikolo donc nde toza wana yebisa yo galère na niveau 0 tosala boye ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa moki oyo naza nango na agence moko boye Nazareta. C'est du sérieux. Oh maman comment nde bongo donc yo pesa ofuti mbongo kuna partir à poto biso to ya tozi biloko na bengi ya Scotty agence mo efongami kombo nango Nazareta nakufi agence lisusu nakesa su mulongo kuna kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli atika boyeko yiso mona makambo bongo na monte bat bapesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso torécupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduits alimentaires nasali mpo tosunga bandeko oyo même oyo baza na peu de ressources comme on a bandeko nango baza na niveau ya Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à 10 $, 15 $. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à aux yeux de l'olia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tuzawa poto yeba adresse awa.
La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non. Nazareth, vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Il y a modé, il y a fufu. Oui, pour la Nazareth, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. Carita qui dit sérieux. Qui dit fantôme, ezali, surtout que le cola l'enseignement primaire et secondaire. Eza ba école mususu existe à côté. Atana ki sasa oui. Frais de fonctionnement entre l'école wana ebima kala état pesi. Baza ko futa ba enseignant ba existe à côté. Baza futa directeur azala côté. Mai courant balobinde nini eza ko bima ya frais de fonctionnement on a chaque mois, nobi chaque mois. Ya ba école fantôme. Oh. Donc il y a un enseignement primaire et supérieur universitaire ezali. L'opération est seulement chaque mois ezali. Yangwana bande kwa diaspora na kazi page le bozomo na lelo yo Kinshasa soko yebo Boston. Ba immeuble zo bota malokola mayebo na bakwenyo sonzoka nde. Opération retour. OK nazuli susu le ministère de la santé. Ba centre de santé ezali awa mususu ya fictif fantôme ezali. Bo yebisanga ndenge wana banoyo basali 10 ans bazozela bazala bazwa matricule tangu ni bakozwango po bazo so mbongo ezate bondimi pe mbongo ezate tokosani tozelaka bozozela mikolezo kende ona pi fo bala fo sala makamuna ye fo sala vina ye ba papa msusu basi balemba bazakoloka bafuta bango mbongo na bango ya retraite bakende mais okomona mutu alembi akene kovana na ndako so ovana pe na ndako yeba peke bakobosana yo tamso okufi pe esili ndenge wana omona pe numéro matricule na bakiko attribuer yango na mutu msupo webike osio nini obaye babeti na ngoko pe kuna ndo moni nepsio prap na semrap wana eye kobotama pona kolandela makambo wana oki ba jile me okunga eloko kamisa ngoma na bosana bureau bino nyonso ba jean de tango obona comptable na bino to ba ja payer wana bazo pafuka. Mais bino nyonso boza tamso la grade bon comme comment bango pena baza ko vivre aisément ko leka baninga mosusu. Pourquoi cette indifférence? Ezalaki kasi tangu makambo yango yaki toyebisaki bango mbongo nyonso na banki abana kufuta biso na bino mingi bakondi mingi basai ba AVC oui vous avez ba chef du personnel ba banki wana ba comptable bazalaki ko pesa ba chef du personnel ba futa comme agent payeur. Mais na biso ke bando ebele tozana bango bakangeli biso bonemi pona nini po makelembo bazaki ko sala esila tobite nyonso na banke tango eza na banke il faut ya na carte tango eza siko nde totiki na kolandela ngo po tomoni pe bango pe balembi oze ebele ezala na défense mingi baza na prison bakanga ebele kombo nani pesa biso kombo ya directeur na yo mutu yango aza koyozwa mbongo ayebi pete vanda na mabele tozo benga kingati ebele bakenda na prison moni banda makambo wana kofuta batu na banke ba comptable ebele bayebi ndenge bakoma o bazo benga bango ba comptable d'état nzomona alors nyonso nezo sala pasi parce que ba konzi bazali na tanga kotala te qu'est-ce qu'il faut faire pour na ba agent parce que bazo se retrouver basuki na bango wana et puis nebiso ke mon syndicat ezali ko exister te c'est depuis syndicat pour syndicat exister bambula no so syndicat ya syndicat maleti tozo benga syndicat eza yo na papa boyokani na bana bosali syndicat na bino de bazo benga syndicat maleti eza te place mo bokoma na mir na ndako boyeke so toye na bureau moko ya syndicat mais il y a une thèse ça qui à l'époque après nangina epsolo komoko depuis le 24 tango Mobutu alobi comprenez mon émotion pluralisme syndical ekotaki tango multipartisme politique ekoti
na yenteza ekufi nde wana ba syndicat mususu nyonso eko botama boyo bazali ba aventurier na bengi bango bongo je pèse mes mots ba eko créer biloko wana gouvernement atikaki mokolo moko te ko financer pour élection esalema na administration publique élection esalemika kambala moko esalemaki na 2013 je crois 2016 nde esalemi banda wana okomona grève ezalaka lisusu te ekoma gouvernement ayokana na banque syndicale, c'est-à-dire que ba syndicat nyonso eganyaka ba élection so bozwa siège moko bino nyonso boza na oto bengaka INAP ngelo ba intersyndical national de l'administration publique, c'est-à-dire bino nde bozolo ba pona peuple bokokendo kutana na ba membre ya gouvernement bosololi pona oyo biso tozo poser comme problème bango kuna pe bakoya kopesa biso topesi na base tolobi tala na niveau tozali tomona ike makambo bandi okende moko mais oyo ona zo biso zela na mikolo eza koyawa okomona ngo eza ya kokota ngo lelo te. Mais papa je le lokola syndicaliste mais nebite se bo sala nini boni nga na zelo na comprendre nde ba député na biso na ipare bazo revendiquer mbongo na bango comme na $11,000 tandis que mutu asuka na fonction na agent de l'état salaire na suka to ko beza combien pour eza masolo mboka kamako bombe za te pesa bisa na salaire asuka ya agent de l'état moko s'il vous plaît nanga na yebisa yo ke o tozaki ko zela na ndenge toyokana kina bango agent ya l'état il fallait mutu asuka huissier il fallait comme na 150 na 2020 auto koti $50 ouais mais lelo yo aza na ba 80 quelque uzomona papa Julien pour na ni différence wana kaka nazo telemela kali kama ba député ba ndeko na diaspora botela biso makambo oyo pourquoi cette différence on parle baza na 5,000 bazolinga ba comme na 11 bazo voter kala minute botiki ba onka ba bino ka syndicaliste bo selo moko te bale bataba ko le kabino c'est-à-dire yako bazo zo ebele ko le kabino nyonso na ozolinga obi msanga makambo oyo tozozela iko malobi il faut bima tozo masolo mboka papa Julien tozozela parce que tozali na réunion na Fatima vendredi passé toyesi bango trop c'est trop lolenge nini agent de l'état boyokana kinaye na gouvernement sortant gouvernement ya Chibala toyokana ki ete na 4 milliards obozwaka parce que to démontraka nani na sise masolo na te to démontraka premier ministre Matata ndenge nini mbongo ane koki kozwama mbongo ezwamaka or to signaki protocole d'accord so mbongo ane bimi ya solo bakobakisela biso po to koma na niveau ndenge to senga wisi akoma mbongo aliboso emonani après contrôle na ville à Kinshasa alobi ete mbongo wana tika bandeko na bino musuba mécaniser bango po baza pe ba parents baza ni mbongo fictif wana na ba fantôme wana oui bazu yango ba indemniser bango tolobi lisusu alobi non bo kende bo sala bato akena ba province oyebi ko kende mission wana ezana ba risque ebele bazonga empoisonné hein donc boke bisa sekele na bango mais oki okuta chef de division oyo azalaka kuna ye azana mituka azana ba hotel azana azana onyo tozobenga banganda ba bivette bokologe wapi epane kaka te comme si ndeye kozwa bino na aéroport boki ko vendre pa na ye eza na district eza na province eza na ba mboka mnini o batindi bino ko contrôler kuna moto akolambela bino ya liboso ya mbino ya réception eza ye bosai musale esili bomoni ebele mbongo etika boyebise oyo eza nini expliquer biso ye pe akotika bino boye te akoyebisa na bino ke toyokana bosala boye ntango boboyi yango akosala bino nini parce que boboya nde mission bato bazokende wana boyebani bilongi me boyebi te oyo asalaka wapi oyo asalaka wapi de méthode bakendaka wana bokena baagent ya service ya renseignement bokena baagent ya boye boagent ya boye kotala nani akokenda l'encontre tetina bato bazalaki kobanga bokomi kuna bosali musala boboyi me boyebake okolia wapi ato boye kolia oyo balambeli bino me mboka mobimba mutu wana ayebi ke ye nde ete aza mutu ya mbongo ayebi wana c'est la prison qui l'attend
ebike biloko mususu pe eza kobeba akotika bino te akotika te. Alors tomoni que tango matata moni ndenge wana a bloqué na deuxième opération asalisi lisusu te. Tomoni premier ministre nani Sami Badi Bangakoti ba rappeler ya tiki ko salate po yepe a se retrouver chiba la ko toloba te na boya ki abo ko salango eloko ngai ko komisa place na biso ke wisianga ki akoma na montant wana tozoloba pona ni bazoboya to salango. Mais ata montant ezaka ka moki papa. Oui, mais $50 mutako vivre na ondeni papa da. Oyo kutu balobi ezasima oyo tozayo yebisa ke wisia koma na $500. Okay. Tolobaka yango mais pona ni bazolinga to koma kuna te. Mission basala ikaka na quelques ministères. Or tozana plus de 57 ministères na Congo. Oyo parce que soit tantôt ba fusionna Congo tantôt ba panzi. Les lois tozana 65 ministères ndenge basi ba panzi. Pour que bato ba politiciens ba se retrouver. Ba kolinga bo contrôler pour pas ça se retrouver te. Au moins la mingi te faut to lo bango ti baza ki premier ministre. Mapangu partout, ba immeuble partout. Ça là ngwa bango za la combien papa Julien yebisa bisona. Pour oso bénéfice que ndako awa na mushi. Otonga nanu bibale landani. Ça là ngwa combien. Donc andeza ka opération wana retour. Oso ka mukonzi ya komi directeur a comme c'est sokolingo somba. Tala nzela yango. Songo sala boy. Tala ezali boy. Ba syndicaliste bando landa bango. Ndenge na yebisa OK. Syndicat coexister dans le gouvernement a des moyens d'électuer Salema. Depuis l'élection Salema, tu dis que les lois battois, tu benga Kango élection sociale. Oui, bah syndicaliste. Oh, il y a politique, tu benga élection politique kuna. Ozomona. Bon, tisiko yo, eza ba, boy ba gagner élection, tu bazo réclamer les lois, tout qui n'a élection. Tu dis gouvernement te ba moyen, tout qui n'a élection. Waneza par mususu. Tozongika na place tozo ibsoke tozo tuna bango ndenge yo pozo tuna ngai pona nini batiana à côté oyo proposition to bandaka lelo nazo ibsoke baza koluka sur 4 milliards wana oyo ya bambulo elekaki na ya gouvernement oyo tiko bima bango ba ici na biso ete mbongo wana bazai ko futa bato baza ko évaluer ngo na 85 bamoni eza mbongo ebele toyebisi bango eza mbongo eza ta budget ya bambo babokolaka bango te ezokoma te ata salaire ba domestique na bango ezokoma te argent de poche bapesaka bana bango eleki yango. Alors ndenge nini okoyebisa nga ke fonctionnaire soki amoni mbongo te abeta kopo te wana bobengi eke azoyiba eza la mikanda tokosola moko mosusu koyebisa ke l'État il faut protéger agent de l'État. Ezali. L'article ezali. Très important. Alors, c'est la 10 minutes pendant. Tozo senga ba pesa biso possibilité agent de l'État à kokako vivre lokola bango. On nous lance appel pas nan to senga banane ba pesa. Il faut tanga na combo papa Julien. Tozo zela parce que les 10 to ibisa ba konzi kunobi aucun komona premier ministre. Parce qu'il y a des chefs du gouvernement. Il paraît que moi, le ministre dans le foot, il y a solo explication. Il paraît que les ministres dans le foot, il y a installation dans le foot. Est-ce que c'est solo? Il y a grève. Il y a lobby. Mais il peut y grève. Et grève ezali eloko ya suka. Eza arme ya suka. Biso to bandi nanu ko kende pas chef du gouvernement. Ko yebisaye que yamba biso. Soki a yambi délégation, tobi délégation, soki bozongi, toko sola lisusu cadre te, to kende na Golgotha. Golgotha ezali fonction publique. Fonction publique wana libanda, dek esika toko kende ko solola, boyebisa base. C'est-à-dire bato nyonso ya se, boyebisa biso premier ministre alobi nini. To boyisu masolo kende ministre avandi ya fonction publique, ministre ya budget te. Biso toza ministre du travail te. Mais ministre du travail azotala boy bazana ba entreprise privée pe publique. Biso to dépendaka na ministre ya fonction publique. Administration publique. Muzomona. Alors, tu sais que tango akoya kuna ayebisa biso balobi nini soki esepelisi biso te. Nakasi tamso to ozonga lisusu apoto beta yango masolo.
Voilà, wana monde boy penda komi fungola papa Julien, mais na nyoso papa Julien solution ni ko trouver. Bo trouver na bino ka normal. Tika na zonga po ya na pesi ngate na tuna ki différence wana entre ba député. Papa Molière le ka ki albi kuna abaye ne ko kende kuna na zonga kama papa Molière na pesi mbote. Abi kuna za kaka qui sont pour qui sont contre coller ba shawarma et puis bozonga bi mais ça lui fatigue autant que le temps ça ne sika sala mais na suka ba oseka pesa ba $11,000. Tolobi tozo kene malembe parce que na ngina yebisa yo na na futa bango agent de l'état moto ya zana budget na moto ya zana na finance baza ba agent de l'état c'est-à-dire que mikanda nyonso wana okobomba ngo ndenge nini eza lokolo za mwasi na ndako yo bimsaka mbongo zako kokendo sakana nango oyebi te ke na kati ya ndako azana possibilité kozwa mikanda na nyonso wana nde ba agent nyonso wana eza ba agent payeur baza ba agent l'état ba ye ba ka chiffre nyonso et puis tozwa kayango toyebi ke eloko nini ezoleka kaka ndenge bango bavotaka mibeko bongo bino bokocha bango kali ke mibeko bango bavote mpona salaire na bango ekita bino bokoka nalingi na yebiso oyo boye toti kotanga na yo mbo baza na parlement baza banani agent de l'état te bakameramen nyonso omoni bango kuna na bajournaliste nyonso batravaillaka kuna baza baagent de l'état o bakoki oloba lelo bokoloba sanke kamera emona bino bokoloba sanke eloko boye eleka na radio parce que baagent RTNC yeba ke baza baagent ya l'état ozoyoka alors pour que tosala bango kanaye est-ce que eza difficile pour que obi ke courant eleka te est-ce que ça passe aussi mona député à l'équipe asali ate Molière asana bato basalela ke musala wana c'est-à-dire que so tolobi to salango parce que tozo préparer makamoko eza okenango no kité totolo baka so ke zala ke ndenge tozo lobake mukolo wana bato ya zando bakata tikete batika bato basala ofele biso nyo tokende kuna école bansenya basala te tokende nanu kuna hôpital basoigner mutu te biso nyo tokende na Golgoth parce que kuna nde vie ya bato ezali tokoyoka manka ganyo bakosala awa nde bakoyeba valeur ya agent ya l'état totala nanu nzambe kaka kwa luzulu sino te nde bakongo baloba nete so tolobengo malamu ya kolobeze bile papa Julien na moni ntango na biso pende koki faut tosala émission ata misatu mine po eba koexplike biso po babuku na moni wana simbana babuku yango na moni eza ebele wana il faut tokende pende na badetail moko nzoka nde chef de l'état pe azalaka fonctionnaire ya l'état nayebaka te lelo nayebi kaka na apprendre yango lelo awa basalaire pe ezalaka fixe chef de l'état ba ministre ba fixa yango pe na kati wana awa ba fixaka te o eza code de bonne conduite ya agent fonctionnaire de l'état mibeko eza sanction eza na kati ya biloko oyo constitution eza na kati elobi nyonso ndenge na uti kotanga wana so na fungoli premier page awa okoyoka pe balobi yango pota mosusu okansei te ngande na kosi to na sali nini eza na place obi président ya république ninde abandi na bona boye qu'est-ce que mission nanga passe la bano so constitution yango yo eza pona ba agent ya carrière de service public de l'état tokena o to bengi yango statut c'est-à-dire chaque agent a obligé à rozanango tango ngo se plaindre ko komaka kato komi o la kisabango vita mibeko boponaka ezali awa elobi boye boni ngai na likamboye ozo kokisa makamuna ngai te. Merci papa Gilet tozo clôturer na biki ya kolobeze bele même tout na suka yelinga mais bino ba fonctionner bo sala ka penza te au moins mutu akendaka na tata muso une fois par semaine na musala ta muso okende 10h 14h azongi na ye ta muso okende 14h 15h azongi ka ko signer la fin du mois linga zo mbongo au moins ke bo sala ka penza te on a moi ba fota bino pe mbonga malongo ezata yo nde lobi yango to mona ngati yo mutu ano yo moni bongo des fois mi be comme ceci otikuna parce que o to benga ka pléthore mon conjoint aye tango akeye atiki bato oyo pe msusu aye akomi ate atiki bato bato ala batonda nikona ebiso ke ba nouvelle unité baze belete or soki totali na yo na kata mi babuku nyonso na lakisi oyo kombo nouvelle unité existaka te bato yango bango o ba ministre ba ya kaka ministre te na ba continuation eza na entreprise eza na ba entreprise publique eza la wa soki akeye atiki bango alors na niveau ya administration publique il faut zwa
otobenga ka arrêté nde ebimisaka ba numéro matricule soki nano obimite ovandi wana mukolo kolemba ozali su na transporte yo moko mikemeli nde ezalaka bongo masolo eza ebele mais eza tokosolola mingi. Merci papa Julien mpona lelo mpona tosuki oyo vraiment liloba suka mpe okobisa bandeko no bafonctionnaire no bakomi désespéré oloba na bango nini mpe oclôturer liloba suka na koyebisa na bandeko na biso batie elikia parce que liboso tozali na balobeli te sikoyo balobeli bazali basyndicaliste oyo baza wana mosu na bango kofingama nzoka nde kote wana baza kocontraindre bango na baautorité kote oyo baza koya kopesa sango mais tellement que balobaka ventre creux na point d'oreille ozomona mpenza moto aza na nzala ata mwana donc ozoyebisa kende osomba makala ozomona mwana ngo akomi osala ko obude nzoka yebi te ndeni obundaki mpo ozwa biloko ya kolamba wana. C'est la même chose na bafonctionnaire ndenge bazali bo mingi baendure ebele bazosenga kutu bakina bango retraite bazosenga mwa eloko oyo baza kopropose ebima bazomwa lokola après wana bamosusu bakozwa kango te momutu obi naza na makasi na nzoto bafuta nga nini na ngai ona kende. Alors yango nde tozosenga bokanga motema malembe tout à gouvernement oyo yeba obi ezali gouvernement du peuple. Alors papa le bien était le peuple d'abord yango nde totie likete tokokoma na suka na yango ezalaka verbal te elata ndoto mpenza tokomi na suka talaka fonctionnaire ya Congo akoma moto alicholi akoma référence soki ake meme kubazwa ye po bafutela ndako papa osala fonctionnaire bafonctionnaire nzako nanga te po ayebiki okoza na barriere do bakomi koboya meme mpo bazwa bango bafutela na mapangu ya bato eza pasi me nzambe asunga au Congo yo eza ya ensemble un jour nzambe akotelema pe akokata makambo pe nyonso ezalaki kotambola na ndenge ya nyamu ekozonga na alima. Merci pour na temps disponibilité na bino bopesi mpona kolanda biso na tranche oyo ya masolo ya mboka tokutani mbala nsima ya numero mosusu kaka na papa Julien mikoto bandozalazala na ye mingi mpo ya kolobeza nanu ebele na libumu na ye wana aprometre biso soki bazozela barevendication basalaki so bapesi biyano soki eza positivement to mpe négativement akolela kaka mpona koya kobetela biso masolo yango na molai mpe na mozindo me mpona leo tosuki ya papa Julien tosali bye. Salaka boy. Mukolo mama na salaka. Wana bana Israeli bazoleka. Egyptien na sima. Ngana salaka na katikati kote shosho. Ba Egyptien bazolaka biso. Batikali to batikali te. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbikisi. Asimbiki elikambo akisi te yo peke ndo luka kisi na osala nini osimba. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disaient Ozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse,
au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous accepterez biso na banda kuna bino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens au ya Kinshasa ne oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko de vidéo il y a milai isa vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens famille les Nazaréens toujours mais news au betka les Nazaréens News ndenge ba komia wana au cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala sœur Tiffany bible ngala princesse de l'Éternel je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission Talio attaque au donc toujours sous kaka ba minute 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage Hollande table sainte Hollande mission ka ucho Hollande oyo attaque oyo Hollande ya muke oyo donc cliquez lien oyo na se wana après titrage kazo elandaka wana donc so moni titrage na se wana o mona lien. Alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment titrage zawana parce qu'on a c'est titrage wana au moment lien final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour Bokozala, beaucoup s'abonner et belé, ciao. Bientôt, nous commençons les cours. On est en train d'inspecter, de voir ce qu'on va faire. On va essayer de faire quelque chose. On mange d'abord ou comment? Non, on mange d'abord. On peut s'échanger et puis on mange. On mange à la cinéma. Ouais, relax. Je suis ouais. Là, il y a clip on a fait la gomme. Soyons moins.
Attention, attention. Voilà, bien. C'est l'accès de ta beauté. Montez la manette sur la Yo te ya masama neta zati parce que c'est on monter bon maïlo ka beso mis. Mais oui, et bon manga mis yo mis yo ka très clair. C'est yo monta be ya monta ma be. Bino pardon. Quoi spécial ça? Et combien tu n'as et combien tu n'as et combien tu n'as clip ya évangéliste Papras là on va dire aux assos donc pardon c'est pour la gloire de Dieu, bientôt, dans la Jesús. C'est parti. loboko epesaka ekopesa lisusu loboko etabwisaka ekokaba lisusu biso tozoye